Bonjour la famille. Maman Bijou na yeko saela bino kaka. Moi vidéo muke oyo pona ko motiver baninga nanga oyo bazali na ba ferme. Baninga nanga oyo basala musala ya bilanga balobi mokile kotambola kaka na bilanga. Ça bilanga mobulu parce que biso ndem tutolesa ba peuple quoi. Maman Bijou lobi donc ndenge bozomona kaka anana wana ezokine na ba inane demi. Donc nakoki ko conseiller mutu te ozoluka mbongo na yo pressé osala musala ya anana parce que ezowumela na modèle moko non, j'ai jamais vu. Na préféré kutu na sala nanga ta manioc parce que nga naza na variété mususu oyo esalaki ba 9 mois malgré nga nalekisaki ba mikolo. Donc ils appellent la variété mususu ebetaka ba 2 ans naza na ba variété mususu ezatina lelo banda tolona ezatina lelo na mabele mais beaucoup bénéficier quand même bondo zota ba pondu par rapport ya anana botala nano anana oyo anana ekuba mais muto oza na bilanga il faut linga bilanga na oyo ka propre ndenge mama Bijou do bomoni koto ndenge za kitoko parce que baza ko entretenir ango malamu. Donc tout les mbaté tout ça toujours comme musala bilanga parce que avec musala ya bilanga nde mboka na biso ekotombwa. Donc balobi donc to bongisa mboka na biso mutu yaka na mwa pau na mama Bijou sa kende na pau akende na Congo akende na nyonso ndeko oyo zomona nga mutu azala musala ya bilanga kwa enviango te parce que ça musala moko mutu pasi mais tozo kende kaka merci.